Aussi TV. On a tout le monde à théâtre, émission, musical, political, chronical, sportical, karatécal, news TV. Abonnement à s'abonner à kaka. On s'abonner, aucune notification. On a des sika makambo lali bébé aussi news TV. Ne makambo. C'était très bien, donc on a sur bateau double vitesse à fusée. Nous autres, très bien à Marcas. Merci Martin. Le lot na civil ya pasteur na bisolité ya kan auto ebiki aseki sarabatu na matea na endenga teaka alendi sarape batebe na matea na teaka. Tomoni yo parce que les jours oya salaki coutume na yake na kotika biloko na famille ya mwasi na ye tomona ki yo pozala ki kuna par rapport ndenge to ebiki yo posa journaliste omoni yango ndenge ni événement nyonso ya pasteur na bisolité ya kan. Merci vraiment. Donc, Bandeko Nyon Sobote Labiso partout dans le monde. Martin Enguié, double vitesse à fusée, Kande na Lobaka. Toza a na zo, nasi bato belé boana niveau à Libanda, na ba o boya non Congo te. Bobotama Libanda, bobizo na biso ndenge ezalaka. Donc ba manifestation et salamara vraiment awa bana bayaka ba visite na bango, bana école, bana belé bato belé bayaka awa. Mais pasalité à Kanda azaki na biso akendaki Dubaï. Après kouta Dubaï, nde tokende na aéroport to yambaki ye. Akende kotika biloko na famille ya mwasi na ye akekanga lupango. Mais aza mutu bato belé bakanisa kaka lokola ya teaka to pe asalaka moi ki théâtre moko nde to ba moi comédie moko esuka ka wana. Même biso musalo to sala to za bapandisango, mais il faut tokenda na suka. Lobby il faut tozana ba famille na biso, il faut tozana bana na biso, il faut éducation ya bana, il faut bana batanga un jour bana na biso pe babala. Donc ndenge moko lelo pasteur lité ya kanda na si omona na mbaka et trop na bémission na ngai. Lelo oyo tokende na famille mwasi ba yambi biso tokende kine na ba journaliste. Mais lelo oyo eza civil ne eza awa nazo. Nasi bandeko na biso bazo filmer bazo laksa déjà ndenge nini bazali déjà kobongisa mise en place ezali pona koyamba bourgmestre ya koya awa pasteur lité ya kanda koya awa et puis autorité misusu bakozala awa pona ngai Martin Engi komona pasteur lité ya kanda déjà lelo andimi akokisa mokano ya Nzambe abala eza esengo pona biso et puis sukara pona été même artiste et comédien misusu même artiste et musicien même biso ba journaliste il faut to bala et ko sala bien pour tous en avaler quand même na musala oyo yango mona ka ba mission na biso mona azana mbongo belé azana mituke belé azana succès belé mais azo bala te et lo wana so tunier lo ba non nzamba la kisinga tete babola kutu mutazange loko mais basangisi ka mo mbongo $1000 ou bien $900 andima ke bala mais asala kate. Et bon, si les musiciens na biso oh lelo, moi concurrence est commis. Oh on a les qui na mbongo, oh on a les qui na royemba, même artiste et comédien. Bazo balate, pourquoi? Et là on a lingala tuna, baba la raté pour nanine. Pour basi basé belé. Ah pour basi basé belé. Et ça question basi basé belé te. Rose en a 5 basi, mais bala quand même. Bana peut mon papa bala. Bala nani les problèmes là. Mais ko bala mo so lingara o ya botsake banati. Il faut ngona tant yozo botsa bana batu. Ozo botsa basi ya batu. Ozo lingae obengi ya katofanda. Et comme 6, mais luka moi zala responsable. Luko bala même aux artistes et musiciens, même ba pasteur. Et belé pe ba pasteur misusu mona bala raté. Mais à une église atika lo balaté. Même ba frère na biso ba embela Nzambe et belé bala raté. Sko tomi tunaka. Ta tout sika kolobake Nzambe na la kisinga te tout sika marambo wana. On comprend eza volonté na eux. Peut-être yozo te abatu ou bien yozo beta musique na sima tango lobi Nzamba la kisiyote. Mais na sima nango osa ba mafia. C'est-à-dire ozo sente bana batu, ozo linga bana batu, osa mamabe na sima kombo Nzambe. Ngana on félicite vraiment pasteur lité ya kanda toza awa. Bientôt déjà bozomona ndenge kalate bourgmestre azoya et puis autorité misusu na cadre ya ba parti belé po ye aza muté ya batu kalate déjà bakoya biso tout to filmer awa to roloba na micro to robeta milolo ya somo po eza fier pepo na biso muto to yambara to moni lelo mariage civil eza ba ventir te ya salon na cadre mo ya kitoko cadre kitoko nga uteza ya mabeza ya kitoko mais tango kokisa mokano oyo pana ngai Martin Engi double vitesse à fusée
na sepeli nango. Donc nzambe aza wana tikali biso pe ba pimpi et bete rosala moi bien. Merci Martin. Par rapport à maman la biso azala qui présidente ya mboka na biso qui mo chef Kabila oyo azala qui bongo président na biso taki na koleka a soutenir ka artiste tanga kombo Maman Olive oui a soutenir ka artiste belé to ebite zapeka na bokashi ya Maman Olive to mona ki pe moko ya ba comédien na kombo ya DJ autaki obala asala pe kutime na ye ezaka na bokashi ya Maman Olive nde mutaro sala bango makambo ya bien bo tala ku na bosani utepsanga DJ siko bolo bana bino moko DJ utobala bomoni donc et là c'est que DJ aza mayele koleka bato ebele mutu muso azomona naza bogar aza moulayi aza na bakar ana bilamba la taka bien tala ba artiste na biso to finga te mais so comme il place moi même na day moko mona azo bouder mais kobala a raisonner mama bala te ye vine zarake azui moi muke bake na shaba balie ba poisson banana basi bazolanda mais ce que tala DJ mutu lokola te na loba mabete DJ na la rondi make famille moko boye ba pesa e valeur artiste et comédien le roi DJ au monite que mutama ele sko ezanani DJ nga sepeli nango parce que le temps tolo ba Maman Olive lembe asali Maman Olive mama ya batu nyonso nde mama Denis azali ndenge pe lelo to na régime mususu mais nga elo na sepela nango Maman Olive asunga batu azo aider batu asala maramba ya bien ebele ezo sepelisa biso ezaka pour soutenir mais ce qu'on sait vraiment na conscience na ye étant que Maman Olive étant que maman ya batu étant que maman ya bana étant que maman azaki ya mboka na biso pas zape kaka hein et ça la ngai bien mais soki e kota ba politique ndeto wana etali biso te biso to za pour na politique te mais ko sunga ndeti batu le roi ba partialité ya kanda ko sunga ba DJ même yo ndo sala ba mission boye mo kill mo bimba batala rayo lobi so zi problème yeba ke ata muto yo yebite ayebi musalo salaka yango wana to zalaka bien to raisonner malamu pour venir ya bana na biso po belé ba benga biso to ba voyou ba kuluna to za batu mo to finga batu encore YouTube et sambo nango mais siko na scène biso il faut batu ba vie privée na biso te il faut to sala makamba malamu na sengi nzambera merci ndenge apesi chance makasi na pastoralité ya kanda lelo toza anazo mariage civil na ye nga moko nazaki témoin tokendaki na famille ya mwasi atiki biloko nyonso oyo famille esengaki ye mais lelo civil na ye eza esengo tomona pe bandeko misusu ndeti ngai nalongola ngai te ndeti ngai pe il faut na bala donc merci pastoralité ya kanda vraiment ndenge lelo o sepelisa biso donc bientôt déjà bourgmestre azoya et puis déplacer bourgmestre ayene tina zo awa po babalana eza eloko ye sepeli ya lingi façoni na lingeli ezala po na pastoralité ya kanda. Merci Martin mot de la fin na yo na baknya so balanzio yanga ezaka ke toza awa donc pastoralité ya kanda lelo eza somo lelo na sir bomoni ba journaliste ba chaîne eza tellement ebele awa pona kozela pastoralité ya kanda lelo eza civil mariage civil ya pastoralité ya kanda tozalaki ensemble un jour ayaki na aéroport ko uta Dubai tokenda kozwaye après wana tokendaki kotika biloko kokanga lopango na famille ya mwasi na ye na niveau ingile wana ngamo nazaki témoin apesi nyonso esengaki apesa pastoralité ya kanda lelo toza anazo tozela sikoyo bourgmestre aya et puis pastoralité ya kanda déjà zokota moninga soka bali sepela etikali siko bino ba musicien bozaka na ba mbongo bozaka na mambo ebele bobala raté to mona bino pe bobala libala to loba libala eza mokano nzambe nde to loba to koma siko osala ngona nko to koma osala ngona nko yoza 5 basi 6 basi apolo ba mokano nzambe tutika marambu wana oza pasteur okoma na niveau moko ya munene église bato batondaka bala eza mambo nzambe te mais na sena ngozo linga bana ba mineur ozolinga bango ndenge mo pastoralité ya kandelo il faut to féliciter muninga abali toza abiso nos tout comme ya les karana média yango biso pe ba journaliste ba chroniqueur toye awa poto laksa image oyo eza na okindo kité to fungola mutema muninga abali seke aleki biso ya ona utso ba DJ abali DJ aleki ba artiste comédien belé na maeli tande DJ azali nzambela ngai ya lo bezate merci donc Martin Engi double vitesse à fusée naza à l'équipe artiste comédien belé na maele po
bato ebele kende matanga te ya baartiste comédien omona oye na car aloué car aye na bilamba azolakisa bagriffe azoler lolemo mbongo basi kokenda mona bashaba kolia bapoisson mais DJ sikoyo nde aza wana moke azozwa mais lelo DJ abali ata bino moko sikoyo yebisa ngai ta bamusicien oyo ngai aleki oyo na mbongo na koyemba mais babalaka te bana bambongo ebele bakare ebele balobaka eza mokano ya nzambe totika osaka na nzambe eza volonté na bango volonté poso abia bala lelo ezanga te nabi bapaster ebele bana baeglise awa na bafrère bayembaka yebisanga okaka bakangi frère moko boye na mwana moko boye sikoyo ebandaka ndenge nini eloni esengaki te mpona mwasi obala ka bana na nde yango olandela bango. Merci Martin Engi, double vitesse à fusée. La Tigibino, merci.